Mbote na bino nyonso bana ya Congo baibumeseni kolanda ngai Pati la Belle kati na www.masoroyasika.com. Lelo bandeko na ngai na kotalisa bino lokuta ya Jean-Pierre Bemba. Lokuta ya Jean-Pierre Bemba mikolo silaki koleka bandeko na ngai. Jean-Pierre Bemba asali video pour na 20e anniversaire ya MLC. Esengelaki na ye a expliquer na batu ete MLC mosala nini, kozi nango, biti nango ezali nini. Alors na kati na masolo na ye ya mokolo wana, Jean-Pierre Bemba alobi makambo mibale oyo ngai na moni lokuta na ye bisika ezali. Bandeko batalisaka biso politique ezali lokuta. Politique ezali mabe. Mais nga la kotalisa bino ete politique ezali selon motema ya mutu. Donc mutu oyo azali mabe akotambusa politique na epe kaka mabe. Mutu oyo azali malamu na mokolo na lelo tellement que politique na biso surtout ba africain eza déjà ya kobeba. Donc batu ya mabe batondi mingi tangu mutu ya malamu akoya na kati na batu ya mabe wana ekosimba te. Yango moni biso ba africain toza na chance te ya kozwa politique ya malamu. Bandeko na ngai premier point oyo Jean-Pierre Bemba asili kokanga lokuta na ye atalisi biso ete soki ye akotaki zamba asimbaki manduki ezalaki pona mboka ezalaki na occupation. Mboka ezalaki na démocratie te, pe mboka bapekisaki ba parti politique ezala actif. Point ya mibale ase justifier pona nini acceptaka l'inacceptable. Na kati na justification na ye apesi biso exemple ya Biblia. Asili kotalisa biso ete basi moko mibale babandaki kowela nani azali kolo mwana. Alors pona kokata likambo na bango bamemi bango epai ya roi. Roi asili koloba boy. Donc pona ko zwa solution makambo na bino tokozwa mwana oyo tokokata ye na biteni mibale. Mama oyo azwi ndambu, mama wana mususu pe azwi ndambu. Mama oyo sikoyo ekolo mwana oyo azalaki na connaissance ke mwana wana azali mwana na ngai, asali nini aboyi bakata mwana wana, accepte kaka mwana wana akende pa ya mama wana oyo azali mama na yete. Alors selon Jean-Pierre Bemba a expliqué biso lobi ete soki aboyaki, soki acceptaki l'inacceptable na 2006 ezalaki pona koevite ete makila etanga. Tokoya bandeko na ngai na ko expliquer bino lokuta na ye bisika ezali. Toye na premier point, Jean-Pierre Bemba alobi soki asimbaki minduki ezalaki parce que mboka ezalaki occupé. Non, Jean-Pierre Bemba. Okoki kokosa peuple congolais te. Jean-Pierre Bemba soki okotaki na kati na zamba ezalaki ete parce que Laurent Désiré Kabila abengani bapaya, donc abengani ba Rwandais oyo ye moko ayaki na bango. Ezalaki malamu mingi pona yo, pona ye Laurent Désiré Kabila, pona mwana ya Congo nyoso. Ezalaki ide ya mabete, ezalaki ide ya malamu. Kasi Jean-Pierre Bemba bapaya bakutani na yo na bandeko mususu lokola Bazaidi Ngoma. Bakutani na bango, na bino. Batalisi bino ete soki bobundisi ndeko na bino tokopesa bino place. Donc baye ko aider bino, bapesi bino minduki. Donc Jean-Pierre Bemba
yo ozalaki aide na ba Ugandais bapesi yo minduki tina okotaki zamba pona kobundisa Laurent Désiré Kabila. Ezalaki te parce que omonaki mboka ezalaki occupé. Non, mboka ezalaki lisusu na maboko bapaya te. Tokomaki déjà libre. Na tango wana Jean-Pierre Bemba soko ozalaki nationaliste, soko ozalaki mwana ya Congo, olingaki oya kopesa Laurent Désiré Kabila maboko. Olobi ete c'est bien musalo osali félicitations. Tika ete to kamba to kumba Congo na nzela ya malamu. Kasi non, tellement que posa ya pouvoir. Olobi non, ngai il faut na longola Laurent Désiré Kabila na ba Ugandais. Soki Jean-Pierre Bemba longola ki Laurent Désiré Kabila na tangu wana. Mais lelo oyo Jean-Pierre Bemba yo mutozo diriger Congo mais na ba étranger. Donc kotalisa biso te ke okotaki zamba po mboka ezalaki occupé. Non. Mboka na tangu wana occupation ezalaki lisusu te. Parce que Laurent Désiré Kabila a benganaki batu nyonso pe par la force pe na aide ya peuple congolais. Tangu Laurent Désiré Kabila kufi, batu oyo bakosaki bino Jean-Pierre Bemba, ba Ugandais bakosaki bino, ke bapesi bino masungi, basungi bino na ba militaire, po bolongola Kabila, yo okota na pouvoir, mais nzoka nde bakosaki na bango bino. Tangu Laurent Désiré Kabila akufi, olie bapesa bino place, non. Ba memi bino na Sen City, bokei kuna na Sen City, kokoma bokomi na Sen City, Jean-Pierre Bemba, ba Ugandais oyo bazalaki na sima na yo, ba Rwandais oyo bazalaki na sima ndeko mususu, ba pesaki ba condition na bango, avant bo signer ba accord ya Sen City, ba condition na bango, oya mutuya ezalaki ete bondima ba Rwandais comme ba Congolais, bondima ba Rwandais comme ke baza na tribu na kati na Congo, bo pesa bango ba nationalité congolaise. Eloko ya mutuya oyo bino bosala yango wana, ya kondima ko signer mikanda po ete ba Rwandais va comme ba Congolais pe bazala compter parmi ba tribu ya Congo. Na sima boye kopona Kabila oyo aza lelo oyo. Congolais nyonso ataki vona ete Kabila oyo aza lelo oyo a remplacé Laurent Désiré Kabila. Bino nyonso bozalaki accord na yango. Bato bokendaki na Sen City. Bo signa ba accord ba soda oyo ba edaki bino bakota na armée ya Congo. Bo acceptaki yango. Alors ba condition wana tango ezalaki accepté. Yango boyaki kosala 1+4. Kabila mokondi na bino. Pe Kabila azalaki voté na bino nyonso. Tout Congolais votaki Kabila. Soi-disant mwana ya Laurent Désiré Kabila. Alors Jean-Pierre Bemba yo kotalisa biso ke okotaki zamba po mboka ezalaki occupé. Alors Laurent Désiré Kabila selon yo obengi ye occupant. Sikoyo boye ko voter lisusu mwana na ye soi-disant nazoloba bien mwana na ye a remplacé papa. Après la sima yo bitumba na yo otiki obundaka lisusu te. Donc ozomona te ke côté wana Jean-Pierre Bemba olingi okosa peuple congolais. Ozomona lokuta na yo place ebimi. Tangu bo pesaki ba tutsi Rwandais ba nationalité bo signa ba accord wana lelo oyo pasi ezoleka na Kivu pasi ezoleka na Beni bino boza ba responsable ya makambo wana. Robert Roy aloba yango na fier nyonso naza fier d'être tutsi congolais. C'est vrai, aza fier eza foti na yete ezali foti ya ba congolais basali comme fier ya kozala tutsi congolais.
totuna ba opposant nyonso likambo ya nationalité bakotalisa biso ete eza faux débat. Baza na raison batalisa biso bato toyebi te eloko nini o bango basinyaka na accord ya Sen City. Batalisa biso ete eza faux débat. Parce que bayebi eloko bango basala bayebi ete likambo ya nationalité eza wana te parce que congolais tuti congolais existaka bazali congolais na kati ya Congo. Bango nde mutu basala ezala bongo yango komona okotuna opposant nyonso tu oh non Félix ala mwasi ya rwandais ya rwandaise Katumbi ala mwasi ya rwandaise batu boye bana basi ya rwandaise bakoyebi suko ka faux débat parce que eza likambo ko solola lisusu te parce que to signa déjà ba papier bakoma ba congolais, ce ne sont plus les Tutsis rwandais, ce sont les Tutsis congolais. Bino moko bomona kunda batwa. Baza ba congolais. Nyoso tu oyo euti wapi euti a partir ya Sen City. Euti kuna. Laurent Désiré Kabila a benga ki ba politicien nyonso tu. Atalisaki bana ya Congo lokola ba Jean-Pierre Bemba ba o baza na kati na Zamba ebisaki bango soki boza ba Congolais ya solo boya awa na Kinshasa. Boya to bunda awa. Ole ya kosalela nga rébellion. Alors na tango wana soki boyeda ka ndeko na bino. Mais lelo o to komi na situation tozali nango te. Tokende liboso tozonga sima. Situation oyo ezali lelo eza faute ya banani. Eza faute na biso moko ba Congolais. Eza faute na bino bato tozo benga ba opposant o peuple azali kolanda na sima. Ezali faute na bino. Alors lelo kaka bino batu yango bozo luka bolukela biso solution moko boye. Poto bimana na libulu oyo botie biso mais komi pasi même pona bino même pona biso. Alors soki biso to tikali kaka kolanda ba jeune bino. Donc toko continuer kaka kodinda na libulu. Yango naza kotalisa peuple congolais. Politique ba yebisaki biso politique ezalaka lokuta, politique ezalaka mabe, politique ezalaka soki ya sorti nini. Selon biso ba africain to yebi ngo kaka bongo. Mais tozo mona politique ya mundele. Mundele azo sala social pona bandeko na ye. Mundele azo tonga banzela. Mundele ya liboso oyo asalaka nzela. Asalaka yango te pona ye moko. Soka asalaki yango pona ye moko. Elinga kosuka kaka parti ya aéroport na bango tina ndaku na ye. Mais mundele abandi d'abord pa ya batu mususu na nzela mususu atongi eketi na IRSS. Nzela eketi na IRSS. Donc ezo talisa biso ete politique kaka biso ba africain de mutu tozo mema yango na kimutema mabe. Tokoki ko changer yango. Yo nanga tokoki ko changer politique wana. Lobi pe to sepeli na mabele o nzambe apesa biso. Na yena deuxième point. Soki na accepta l'inacceptable parce que na boya ki makila etanga. Jean-Pierre Bemba ndenge na uti ko talisa bino apesi exemple ya Bible. Donc mama wana oyo kolo mwana atiki mwana na maboko mwana akende kaka epa ya mutu mususu parce que boyi mwana na ye bakata baboma ye. Donc elingi kotalisa biso ete Jean-Pierre Bemba andimaki ke mboka ekende nango epa ya mopaya. Donc mopaya na 2006 a dirigé na ye po ete tozwa kimia. Alors banda Genèse ti place Ancien Testament et soukeli Jean-Pierre Bemba Bible eza kolakisa biso kaka bitumba. Donc ezo lakisa biso la guerre bitumba ya mabele
Donc okoki jamais ko céder mabele na yo, okoki jamais ko tika mabele na yo et pas ya mopaya coûte que coûte, non. Mais Jean-Pierre Bemba oza ngai te yo moko mutolobi yango, oza ko tika mabele na yo et pas ya mwana ya mopaya. Parce que yo oboyi makila etanga. Jean-Pierre Bemba banda otika pouvoir et pas ya Kabila na 2006. Combien de makila etangi? Combien de bato babomi? Ozo regretter l'inacceptable oyo yo sala. Olobi était na sala l'inacceptable, donc il fallait qu'il pana sala yango. Mais ce qui na sala ki yango parce que na boya ki makila etanga, naza ko reconnaître que na banyaka na ngaba élection, mais otiki mboka na maboko ya mopaya. Tala siko banda 2006. Batu combien bakufi? 12 millions de morts. Ba femme violée. Jean-Pierre Bemba soki na tango wana ozwaki na au pouvoir. Mais tango mususu lelo tokoti na makambo tozali na ngo lelo te. Mais tango mususu lelo yo tokomi na problème o toza na ngo lelo te. Peuple congolais alingaki ako aider yo. Parce que na tango wana ozalaki lisusu na ba Ugandais na sima na yo te. Peuple congolais ayaki na secours to salisa yo olobi non. Oyo akomeka akokutana na nga na nzela na ye. Lelo Jean-Pierre Bemba ozangi force. Lelo Jean-Pierre Bemba force ezayo lisusu te. Okomi koyana maloba ya Nzambe. C'est vrai. Mayele silio. Oza lisusu na force te. O accepta l'inacceptable ya kondima mopaya. Ya kotika pouvoir na mopaya. Et pourtant, Bible, banda Genèse, Ancien Testament, ti place Ancien Testament et souki. Bazolo bela biso bitumba na bitumba, ba David babundaka, ba Moïse babundaka, ba tu babundaka pona mabele na bango. Comment bino ba Congolais bolingi ko bundate? Ozo parvenir pe ko expliquer biso tika kango na maboko ya bapaya parce que boya ki makila etanga, makimbo ka nyoso tu poezwa kimia makila ifo etanga. Sans bitumba tokoki kozwa kimia te. Na bamboka oya poto o lelo biso tokoma kolula. Ba mindele ba bunda ba guerre ya sorti na sorti. Ba guerre ya lolenge na lolenge ba bunda. Po lelo bazwa kimia biso poto ye. Poto kitoko poto kimia. Na kokufela na nga kaka awa. Mais oye bite bitumba nini bango ba bundaka. Et sa première fois, Jean-Pierre Bemba a accepté l'inacceptable. Inacceptable, c'est liboso, o septaka ko simba minduki, o kota na zamba, pona ko bundisa Laurent Désiré Kabila mutu, abengana ki deja bapaya. Yami bale o accepta ko kere na Sen City ko signé ba accord wana o ezo sala ete ba Rwandais tutsi ba koma ba Congolais pe ba to accepter bango comme tribu na kati ya Congo. Yami sa tunde oko tikela lisusu Kabila mboka oye ko tika mboka e pa ya Kabila na 2006 o yazalaki mopaya. Donc Jean-Pierre Bemba collaboration na yo ezaka kana ba paya. Okotalisa biso wana mutuna nga na kotuna yo. Est-ce que ozalaka Congolais? Ozalaka Congolais? Eza participer mawa kozala na politicien oyo na ba politicien oyo baza ko profiter na faiblesse ya peuple po ba sakana na peuple congolais. Lobi Jean-Pierre Bemba kozala te. Tokomona soit mwana na ye, soit ndeko na ye, kaka bakombo moko Bemba Junior na politique ya Congo. Tokomona ba olenga nkoi. Wana mwana olenga nkoi. Wana mwana ya ndeko na ye. Tokomona bana ya ba moleka.
ya bakengo lobi kuna memi mwana ya Kabila oyo azali lelo yo na politiki kaka ya Congo bandeko nanga toaki kotika bango yo awa na poto ozotinda mbongo epa bandeko na kati na Congo batanga basilisa ba classe suka na ngo ndeko akokota Maroc akoti Tunisie akoti bamboka ya baraba ke koluka vitia kokufela kaka kuna na pasi. Alors yo ndeko za na poto aole mutu makanisi na yo efungwama oye beloko nini oza kosala mais lobi oko soutenir ba politicien po ozwa nini lobi okota mwana na yo abotami na poto akoli na poto ozokende kokotisa ye na politiki ya Congo. Ozotinda ya betelaka ba politicien maboko. Non. Bana na biso fo ko former bango politique ya malamu ya lokuta te ya ko dembelaka na sima ya batu te politique ya partage azui eza pona ye moko te fo akabona na peuple nyonso bano oyo bazali kobotama awa na poto kokotisa mwana na nzela ya kimoyibi te kokotisa mwana te alanda ba politicien po bapesaka ye ba 100 francs na sima. Non. Toza na ba étudiant na kati na Congo baza kotanga. Mais avenir na bango ezo suka na kati na Maroc. Ezo suka na koteka mai. Ezo suka na koteka kwanga ya koteka ka bilokosi bilamba. Ya koshayaka. Et pourtant eza kaka na batu moko boye politique ya Congo tozo tanga ba kombo kaka ya batu moko boye donc to koma ba umbu kaka ya batu moko boye to bima na bo umbu wana tozwa destin na biso na maboko peuple congolais tokoki kosala politique ya kitoko olie to landaka kaka batu oyo ba mesana. Non, politique ezalaka lokuta. Non, mitema na bango nde mutestondi na lokuta. Mitema na bango etondi na mabe. Baza na volonté ya kosala eloko malamu te. Yango moniti na tozali kokufa. Vraiment bandeko na ngai, si je nazalaki nango pona mkono lelo na oyo etali lokuta ya Jean-Pierre Bemba. Na talisi bino yango, vraiment bozala toujours branché. Na pesi mbote na nga na Mombele Black. Tomuna nimbala ya sima. Au revoir.